Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision. Awa bosomi penza libele na ngonga oyo ya kolanda manaka na biso masolo ya bilenge. Pona nini tokumbeli bino na kati ya Vom Télévision masolo ya bilenge? Pamba te objectif ya émission oyo ezali na tina ete ya kolamusa makanisi ya bilenge. Pamba te toyebi elenge ezali kozala na énergie. Soko ze elenge ze énergie mobimba. Kasi énergie wana soki exploiter na ndenge ya malamu bokomona bolamu na kati na bino. Soki pe exploiter na ndenge ya mabe bokomona mabe na kati na bino. Nde bomoni ete na kati na nature nyama abotaka na kibolenge. Nzete ebotaka na kibolenge. Moto pe abotaka na kibolenge. Mboka oyo nyonso bazana na bilenge ezali mboka oyo ezali na bomoi. Libota nyonso bazana bilenge ezali libota oyo ezali na bomoi. Soki bozangi bilenge likoloba ete avenir ezali mabe. Soki bozangi bilenge lingo ba ete lobi na bino ekozala na kokoso na difficulté. Ne yango bomoni ete Afrique lelo aza continent o aza konyoko matongo midi pokwa pasi na pasi kolia ya pasi kolata ya pasi nyonso ya pasi. Mais Afrique aza continent oyo aza na bilenge koleka ba continent nyonso. Lolenge kani oyo tozoloba ete bilenge ezali bomo ezali énergie yango ezali lobi ya bato. Afrique oyo azo contenir ba bilenge belé kasi lelo azala kisuka tope l'échec na kati ya mokili. Nini eza ba cause yo ezosala ete quel que soit 80% ya population africaine baza bilenge kasi Afrique akoba kaka ozala na pasi. Nde bomoni tina ya émission oyo yo ekobanda ya kolakisa tina ya pasi pona nini bilenge bazokoka te komilukela bolamu, pona nini bilenge bazokoka te kolukela Afrique to pe Congo mboka na yango bolamu. Nde na mokolo mwa lelo ngai ndeko na bino Tambi Koka o nazali na kati ya présentation ya émission mokolo mwa lelo toza biso moko te tobengaki pe lisusu na moko ya bilenge na kati ya religion africaine. Moko ya bilenge na kombo ya Tata Kukeya o bazali CGK na kati ya lisanga na bango zali moko ya bamasanga na kati ya religion africaine. CGK Kukeya mbote na biso. Mbote ndeko mopandi sango elongo pe na bandeko balandi bisika biso bazwami pona kolanda biso na kati ya manaka na bango ya bilenge. Na kati ya manaka na bango ya bilenge CGK Kukeya kotala libota oyo bazaka mikolo na mikolo to bandi ete libota wana lobi na bango ekozala mabe. Avenir na bango ekozala mabe. Elikolo ba avenir pisi mingi evandaka na jeunesse. Nde tomoni moto na kati elenge nde pe moto abotaka malamu, meme nzete botaka malamu soki eza nanu na kati ya na kibolenge na yango, meme nyama, meme pe na moto. Boni Afrique to pe mboka Congo ngana to vandameli. Eza continent oyo yo azana bilenge koleka ba continent nyonso. Sur 100% ya population africaine okomona 75 à 80% baza bilenge par rapport ya ba mikolo. Europe, Amérique, Asie, okomona ke population ya jeunesse eza na C par rapport ya Afrique. Mais soko otali Europe, otali Asie, otali Amérique, oye kotala na Afrique o azana population ya jeunesse koleka bango ba continuer nisa ko évoluer malamu jeunesse na bango azolukela bango bolamu mokolo na mokolo. Mais soko yepa na biso okomona ete c'est comme si ne biso ndeza le contraire biso ndezo sana ba paka ebele bilenge baza mukie. Bilengo baza na kati ya Congo, na kati ya Afrique to pe na kati ya Congo mboko to vandameli boni bazokoka te koluka bolamu ya ba mabele na biso to ya bamboka na biso epai wapi to vandameli na kati ya Afrika malobe epai na bino. Matondo mingi lisusu ndeko na biso mokosango nakolikia tango bobandi manaka na bino na kati ya introduction na bino botalisi ya motuya elikolo banini totali bamboka ya mindele totali bamboka ya basiatique totali biteni mususu kobalanisa na biso baafricain bilenge na kati ya mabele ya Afrika bokeseni ezali kasi motuna ya komituna biso bilenge pona nini bokeseni wana alors que biso nyonso tozali bilenge oyo tokutami na kati na période kaka moko. Mais la kota la jeunesse ya loposo pembe jeunesse européenne pe bongo jeunesse asiatique ezali jeunesse oyo ezali komatisa bamboka pe bongo biteni na bango ya mabele to pe continent na bango. Kasi pona nini jeunesse africaine ezokokoma pe te nesika wana ematisa pe Afrique ekoma pe lokola ba continent wana ezali. Nde siko esika o mutuna biso bilenge esengeli to mituna yango wana. Nakolikia ndeko mopandi sango soki tolobi tozonga ta na bomo ya mutu. Okomona ke mutu abotami abandi nanu na état primaire. Na kati ya état primaire wana mai oyo ezokolisa bomo ya mutu
nde ebandeli na tolo ya mama mwana komela libele na ngonga moko songolo ekosenga babakisa ye bilei tokomona potopoto ekoya sima ya potopoto mwana kokota na eleko ya makasi eli koloba mwana wana bandi kokola kasi na étape primaire oyo azaleli na bomwana okomona ke mwana wana azali nanu na kati ya kobatelama ya baboti siko lokola baboti bato baza kobatela mwana wana lobi akokola na kati ya kokola na ye akokoma elenge nzoka na kati ya kibolenge nde esika baénergie bacapacité baforce nyonso ezali donc elingi koloba moto abotami awuti na état primaire na ntango oyo ya kokola nde esika akobimisa kibotata mokili kiboye kibomoto ntina oyo ye abotamelaki to atindamelaki koya kati na mokila mosusu tokoki kobenga yango tokoloba nini badon ine ebimaka plus mingi na periode oyo moto aza elenge nakolika bokomi na esika yango eli koloba don ine ya mutu ezomonana na ntango nini na ntango ya bolenge mpo na kati ya bolenge nde esika maemaso oyo ezali na kati ya bomo ya moto azokomonisa yango sikoyo soki totali jeunesse européenne okomona ke jeunesse wana baza na kati ya barecherche baza na kati ya technologie jeunesse wana eza koemerge na kati ya kokela okomona ke baza wana bazokela oyo ezosalaki ekokisa esala bolamu ya mboka na bango mais sikoyo koya kotala biso jeunesse africaine okomona ke toza te na kati ya mai wana jeunesse africaine soki okuti ye na église te okokuta ye na kati ya bar soki okuti ye na baye baza na kati ya église na kati ya mangomba okomona ke elenge ntongo etani olakanisa nanu bomoi na ye azoprefere asimba bible akende koteya kozela lola oyo kutu na ye moko ayebi nanu kutu te lola yango soki eza nini omoni donc jeunesse eza te na kati ya mosala jeunesse emipesi mingi na kati ya distraction kote mosusu ya kosambela kote mosusu ya bisengo ya mokili totelemela nanu wana ntango olobi toza na lokola na deux sortes ya bilenge moko batindikisi mingi ngambo ya kosambela bilenge mosusu batindikisi ngambo ya nini ya distraction ndenge tobengi yango babar banini nde motuna na biso seshika koke evandameli wana tolingi toyeba baconséquence nini ekozala po biso toyebi eke kosambela eza eloko moko ya mabe te baconséquence nini ekozala na babilenge oyo toyebandela nanu baye oyo bapesi bomoi na bango a 100% na nzela ya balosambo matondo mingi ndeko mopanzi sango nakolikia ntango tolobi conséquence ya monanu totala bomoi ya moto na lolenge oyo moto akelami est-ce que moto akelami kaka mpona asambela epuis ntango tolobaka losambo ezali nini tolobi losambo ezali lisolo ya moto na mokili na ye sikoyo moto akosolola na mokili na ye mpona nini mpe bango moko soki okei na babuku na bango balobi bien chaque chose a son temps eli koloba eloko nyonso tu ezalaka na ntango na yango soki ntango ya kosambela ezali ntango mpe ya mosala esengeli koka kozala soki ntango ya kosala ezali ntango moko mpe ya kopema soki ntango ezali ya kolala ntango moko mpe ezali ya kolamuka sikoyo ntango moto asambeli nsima na ye ya kosambela ekosenga asala nini soki sikoyo nzala ndakisa eza na libumu eloko akolia eza te mpo na ozwa biloko bilei ya kolia esengeli osambela mpe esengeli osala omoni lelo afrique toza konyokwama afrique toza na pasi bilenge baza na kati ya losambo okokutana balolenge nyonso bazosambela kote oyo babeleli yezu kote oyo babeleli mahome kote oyo tobeleli na balolenge nyonso mais totala afrique mais totala sikoyo bajeunesse ndakisa jeunesse asiatique oyo asambeli buda jeunesse européenne oyo asambeli yezu nsima nango kosambela akoti na mosala est ce que jeunesse africaine oyo lelo ozomona okokende na bangomba ntongo nanu matinal baza nanu wana kilte matinal po tokata bino te bakilte ezali di lundi au dimanche mais yango nde esika mpasi ezaleli ozobanda kosambela na ntongo bobandi na kilte matinal na pokwa boza na kilte ya tozwa yango nini ya midi ya midi pene ya soir na midi pene ya soir mbala mosusu na soir wana étude biblique bon jeune oyo alamuki na ntongo nesika kende mosala babandele no na kilte matinal mpo na midi aya lisusu soki réunion ya bilenge
Pona pokwa aya lisusu étude biblique. Kanisa nanu elenge wana akozwa tango ya kokanisa nanu bomoi na ye. Po soki elenge wana azwi tango te ya kokanisa bomoi na ye, boni akozwa tango ya kokanisa bomoi ya mboka to ya ekolo na ye. Omoni po elenge akoma na esika akanisa bomoi ya mboka, esengela kanisa nanu bomoi na ye moko. Po nga naza elenge na botami. Lelo nakozonga na lobi nakozala te. Nga pe nakobota ya ngai bana. Avenir ya bana wana eza nanu nini? Est-ce que avenir evandeli na kata losambo nakolika te? Donc esengeli jeunesse ayebaki soki tango moko eza ya losambo, kasi tango moko pe eza ya mosala. Po na kati ya mosala nde tokobongola mboka. Na kati ya mosala nde tokotambusa mboka. Kasi te ya kosambela banda tongo bandaki losambo titi pokwa semaine mobimba di lundi au vendredi oza na mosala. Dimanche oza wana kilt. Kanisa nanu elenge wana akozwa tango ya kokanisa bomoi na ye pe ya mboka mokolo. Mais sesheka kokeya tozo rappeler na bino ba téléspectateurs bazali moko elenge na kati ya religion africaine oyo eza na bokambami ya mokonzi ya banganga ngunza nyonso fu mokusu kia monzala pana na Angola. Sesheka kokeya tango ozoloba elenge esengeli a travailler nde na kati ya travail nde ekobotelela ye bolamu. Oza contre losambo na bomo ya bato to lolenge kani po moto déjà mipesi na bomo ya losambo balobi yambo nyonso boluka nanu bomo to pe vie éternelle yango moni bilenge mingi bakeba mipesi na ngombo na bomo nesika kende koluka yiba asala kikuluna abotola bato akoma mutu ya mabe ase réfugié na église mabe kozala wapi soki pena lelo ba jeune ba mipesi na bango na bomo ya église to pe bino bozo monela ngo mabe pona nini. Matondo ndeko mopanzi sango biso to monela ngo mabe te. Kasi souci na biso eza nini? Elenge azwa conscience. Jeunesse africaine azwa conscience. Jeunesse africaine akozwa conscience lolenge kani. Na kolika soki tozungi mukie na maloba ya kumunzinga Léopold D. Tango azotinda ba missionnaire awa. Ayebisaki ba missionnaire nini? Bokende te kolakisa baindo nzambe po bayebi déjà bonzambe bayebaki ke koyibeloka mutu koboma ezali mabe. Mais soki christianisme eyaki awa eyaki juste pona kolongola biso bomoto. Omoni kolongola biso botata moke. Omoni siko biso baindo tokoma lokola bisa lelo. Donc balakisa biso plus ozelaka ya likolo ya lola wana Léopold na malobani tanga azotinda ba missionnaire. Donc abade ko s'adresser mingi pisi ba missionnaire ba te yango mingi pa bilenge. Mais yango wana eloka lingaki bete ya mepa ya bilenge. Po yo vandi wana ozozela lola. Mais mundela zelaka lola te. Aza tango nyonso tu na kati ya musala. Omoni aza tango nyonso tu na kati ya musala. Bazosala pona bamboka na bango koka kozala malamu. Na kolikia elenge bango moko batala na ta bango moko bakonza mangombo bazokamba bango ba pasteur. Lelo soki pasteur ndakisa abeli. Okomona ye wana ake kozwa basoin ya malamu na poto. Mais okomona ta kende soit l'hôpital général ya biso ya mama ye. Pona nini? Azotala ba condition eza kuna. Siko ake na poto pona nini? Okuna na poto ba condition ya malamu ezali po ezosala ke bazwa ba traitement. Kasi mbisa landa ke seka mai cholaka esika ayebiki ya kozwa lobiko esengeli ya kende kuna. Mais matondo mingi soki mbisa kolanda ke sika o mai ezochola. Siko biso bayindo. Toza ba mbiso tozangi ba mai. Siko biso pe tozana ba mai. Siko nini ezosala ke tosala peke mai na biso eza na lolenga malamu echola na nenga malamu pona esika tolandaka mai mususu ya baninga tomikokela na mai oyo ya biso moko. Donc faut tomikokela na mai oyo ya biso moko. Donc ndeko mopanzi sango Afrique soki tozokoka komata te pona nini po tokangami na kata jeunesse na kata losambo. Nzoka losambo moto esengeli asambela sima ya kosambela ndako yeba siko kokende musala. Pona kata musala nde akomonisa kibotata mokili akokokisa oyo azana yango posa. Akomonisa kibotata mokili akokokisa oyo aza na yango tata mama esika ozomi ozolanda biso eza émission ya bilenge mpona nini bilenge ya Felika to pe ya Congo bazokoka te komilukela bolamu toza na CGK kokeya oyo azali moko ya bilenge na kati ya religion africaine oyo eza na bokambami ya mokonzi ya banganga ngunza nyonso fu mokusu ke mozala pana na Angola elenge oyo azali bomoi CGK kokeya ntango bolobi moto awuti kosambela azongi ndako aya akuti eloko kolia te ekobalusa yeba makanisi eske
ndenge tosambelaki toyebi ke losambo erépondaka na babesoin ya bato nyonso me ndenge bino bozolobelela awawa soki moto asambeli esengeli akende kosala me kotala bahoraire oyo toza nango na baeglise na biso lundi toza na kilte, mardi toza na kilte, mercredi toza na kilte, jeudi toza na kilte, vendredi toza na kilte, samedi toza na kilte, dimanche pe toza na kilte. Ba kilte ngo mona mususu na semaine moko, na journée moko deux fois, na tongo, na midi, mususu na tongo na pokwa, mususu na midi to pe na pokwa. Biloko wana nyonso wana ozomona te na ndenge bino bozolobela to sambe to ko sala musala na kokende kokokisa makambo ya Nzambe, na kokende koluka bomo ya musuni po na komilukela bolamu. Au moins te ko sala pratiquement impossible. Matondo mingi ndeko mopanzi sango nakolika soki ezalaki bongo ke na kata losambo moto ntango asambeli nde solution akozwa solution na makambo na ye nyonso biso lingi topesa ndakisa moko tozwa yenga touti biso nyonso na kata église wana dimanche folo baka dimanche po esonga bandeko ebele basoso tozo bayenga mingi bayebeleli yango te ke eza dimanche matondo tozwi dimanche touti biso nyonso na kilt tobimi to se retrouver sikoyo na kati ya arrêt yo il faut koma ndako ngapi na koma ndako tovandela tolobandakisa toza 20 personnes bilenge touti losambo kosambela siko toza na posa tokoma biso nyonso na ndako siko mutuka moko ebimi wana tozwa ata ketch ebimana eza na 4 place ya kofanda yo oza na posa okoma na ndako ngai aza na posa na koma na ndako biso nyonso 20 wana toza na posa tokoma na ndako siko mutuka moko ebimi wana 4 place tokowela to tokowela te mais logique eza fo bowela mais siko logique eza foto wela surtout pe soki likolo eza ya koyinda mbula ezomenase soki siko likolo eza ya koyinda yo oza pressé est ce que mutuka moko wana na kati ya kowela wana est ce que bomoke komona tokoswana mpe mbeba mpe koya okolobela mpe moninga mabe mais soki toza ndakisa 20 wana nde biso nyonso 20 wana tozwa ata 20 mituka ebimi wana eye na re est ce que tokoswana tokowelana te towelana te mon cher yokota ndeni lobi pesa bana kuna mbote bomoko ezali elingi koloba ke solution ya mokila mosuni awa mutu po azala malamu esengeli mutu wana abalana na bonzambe nzoka soki mutu abalani na bonzambe nde esika oyo moto akokela po ata ye moko nzambe asalaki mutu teke po mutu asambela mais nzambe asalaki mutu po alobi bien créons l'homme à notre image tokela moto na lolenge na biso soki ye aza mokeli boni moto oyo akeli azala lisusu mosambeli te elingi koloba mutu po amonisa bonzambe esengeli akela lokola mpe ye nzambe siko soki mokili oyo tozali ezali posa ya nzambe mutu mpe na kozala na ye esengeli asala nini akokisa posa na ye nde moto wana kosala nini akokela yango komona epa mindele baza na bolingo mpo na nini yo oza na mutuka nga mpe naza na mutuka po bazokela yango bango moko bakeli abondance bon eza fruit ya losambo te mais fruit ya travail mais mosala nde eza kosala ke bolingo ezala kati na bango po mayemaso yo oza nango yango mpe nga mpe naza nango soki sikoyo tolobi tozonga na société ya bakoko na biso okomona ke bakoko na biso lokola bazalaki basali bazalaki mpe bata bolingo omoni sikoyo tozwa lelo bayindo oyo lelo bakomi bato ya kosala tozwa ata na bamboka yo oza na bilanga obokolaka nga mpe nabokolaka mbala mosusu tokosala nini échange yo zwa mbika pesa ngai masango bolingo wana ezali mpo na nini abondance ezali moto aza na ntango te ya koyokela moninga jalousie mais sikoyo tala bisika oyo bato baza kosambela okomona mabe eza mingi okomona koyinana eza makasi moninga soki alati malamu yo motema ebebi mpo na nini mpo kozanga ezalaki mais soki tozalaki na kati ya abondance plus bato bazosambela mingi plus mitema mabe makambo mabe ezomata na kati ya bato est ce que bato wana pene ya solo bazosambela te bazosambela te nzoka soki tozokela biso moko jeunesse wana ekoti na kati ya programme to na kati ya technologie ndenge ba jeunesse ya bacontinent mosusu bazali tokocréer abondance siko soki abondance ezali nana kokela moninga jalousie akozala te mpo boza na kati ya mosala elingi koloba mosala nde ekobongola mboka mosala nde ekobongola mabele kasi moto asengeli asambela na ntango esengi na ye asambela nsima ya kosambela okoti na mosala mais jeunesse africaine eza sikoyo na kati ya mosala te mais eza mingi na kati ya kosambela omoni jeunesse africaine eza na kati ya mosala te eza mpena mingi na kati ya kosambela eza mabe te me alobiki eloko na eloko eza na ngonga na yango biso kosambela dilendi au dimanche elenge
elenge esengeli apporter solution na kati ya mboka. Elenge azali elikia même ya liboto esika abimeleli ake kolekisa ntango nyonso ngonga nyonso na kati ya kosambela na moto awuti mosala na moto awuti kosambela baye na ndako batotikaki na ndako toza na nzala na bango mibale nani tokosepela na ye, nani tokosepela na ye? Moto awuti kosambela na vieux awutaki kope bango mibale baye na poko bakuti biso na ndako tolambi te biso batotikala na ndako na bango mibale tokosepela na nani? Seshaka kokia na kati ya badele bolobi ete tozali na tosana des sortes ya jeunesse eza na jeunesse moko batindikisi plus mingi na kati ya kosambela mingi na kati ya distraction. Botalisi awa wa lolenge kani bafaye ezali epai ya jeunesse oyoyo azali kokende plus mingi na nzela ya kosambela. Ibongo sikoyo bilenge oyo peso tobimi na cité tozomona pe bele pe bilenge pe basambelaka pe na bango te. Mais ozomona te ke ose contredit ntongo lobi ke tosambela na biso te totika bomo ya kosambela mais ebele pe bilenge basambelaka te. Mais ozomona te ke mboka eza kaka na kati ya pasi matondo mingi nakolikia ebandela maloba na biso tolobaki distraction na kati ya jeunesse eza na biteni mibale oyo bakangami na mangomba bazokanisa lokola ke bakokende lola nzoka lola ezalaka nango te distraction bayepe bakangami na kati ya bomoi ya mokili nesika bamikelela mokili ya bomoi oyo ekobalana na bango atanki bajeune mais bazo préférer kokota na kati ya distraction ya na kati ya mai ya mokili oyo ezokumba plus distraction na lolenge kani jeunesse oyo tolobi avenir, jeunesse oyo tolobi bolamu ya lobi, jeunesse oyo tolobi effort ya lobi, jeunesse wana avandeli na kati ya distraction ya komela bombe, distraction ya kolangwa, distraction ya kokende kotekisa nzoto mpona bilenge basi. Nzoka jeunesse wana ezokoka kokoma na esika eyeba teke mokili oyo tozali ezotambola na programme ya nani ya ye moko nzambe. Siko lokola baloposo ya bato ekabwani barasi ya bato ekabwani bato na bato mpe baza na programme to mpe manaka na bango oyo nzambe atrasaki mpo na bango. Omoni siko jeunesse wana ntango evandi na kati ya distraction moye basosola to bacomprendre tant oyo biso lelo tozali kobalana na bilaka ya fumuki mbangu ya mbanza nsanda jeunesse wana ezokoka kososola ngo te. Okososola nini ndeko bopandisango? Fumuki mbangu na mbanza nsanda alakaki motangisi akoya po apréparer batu na période oyo ezoya liboso ya koya ya grand roi oyo tobengi kwatule. Mais sikoyo na ntango molakisi wana aza na terrain mpona kotangisa il a fallu jeunesse ezala nsima eyebaki mai nini molakisi aye na yango mpo bato batanga bazwa boyebi mundele atiki jeunesse wana na kati ya distraction. Sikoyo jeunesse wana atiki na kati ya distraction mpona nini? Po période oyo ilakamaki kolandela bilaka ya motindami ya tata mokili motindami ya nzambe mpa na biso po jeunesse wana ekota te na kati ya programme wana. Yango omoni soki bazwi na distraction ya lingomba te bakozwa na kati ya distraction ya mokili. Ndeko mopandisango nakopesa ndakisa moko tozwa ta eteni moko ya ndakisa. Elenge mwasi batelemisi ye na balabala po atekisaka nzoto. Mais ntango azotekisa nzoto wana mbala mosusu po azwa telefone. Mais soki elenge mwasi wana ayebaki ke ye nde mama ya lobi oyo akobotela Afrique ya lobi kolandela bilaka ya fumuki mbangu ke ntango moto moyinda komiyeba akosala bengunduko ye kokamwisa mokili mobimba. Soki sikoyo elenge wana ayebaki ke manaka wana ya fumuki mbangu yango ekolingisa ke ntango biso bayindo tokozwa boyebi tobota sikoyo bana oyo bakoya na makabo bakela. Do na ye moko elenge mwasi alinga tekisa nzoto na balabala talinga tekisa ngo te po alinga yeba ke ngai oyo kolandela programme to manaka ya fumuki mbangu ngai nde oyo nakobota sikoyo mwana oyo akokela telefone. Sikoyo na esika tekisa nzoto oyo asomba telefone akosala nini? Akoluka abalana na ntango po ye azala sikoyo oyo wana akobota sikoyo mwana wana po akela mpona biso bayini. Mais lelo bazwi elenge mwasi bakomisi ya kotelema na balabala kotekisaka nzoto. Sikoyo kanisa yo moko toza na kati ya quartier boza na poubelle fulu yo kangisi basalite na yo na ya bazongo na ya banyonso tu otie na poubelle na yo oke kobwaka na fulu. Fulu ezoyamba nyonso tu ezouta babosoto nyonso ezouta biteni nyonso. Soki bolongoli yango te nsima ya batango ata soki enokeli bambula esalaka nini?
ekotindika solo mabe na kati ya bato ekotindika solo ekomema mabe ekomema mbeba na kati ya bato siko elenge mwasi oyo na periode oyo Fumukimbangu alaki atiki masakoli mpona biso bayindo me bazwi elenge mwasi wana batelemisi na balabala mpo azala motu azoyamba kouta na babiteni nyonso oyo aleka nzoka na kati ya kozala ya bato tata aza mopesi mama aza moyambi siko yo otelemi na balabala mpona oyambaka na ya bandoki na ya bamiyibi bato na bato balolenge nyonso bazwi baopesa mbongo azondima kotika nzoto na ye siko yo ndimi kaka nzoto etekama yo ozwa kaka mbongo nzoka oyaki esprit oyo eza destiné po biso jeunesse alelo toza jeunesse oyo toza destiné kolandela bilaka ya mobikisi na biso donc ti tozobotama awa toza n'importe quel esprit te mais toza ba n'importe quel milimo te na période oyo tokutami na bilaka ya Fumukimbangu toza n'importe quel milimo te na esika nyonso moyindo azali aza n'importe quel molimo te soki yango omoni mundele azobongisa manaka mobimba ya kotika te jeunesse ezwa ntango ya kokanisa bomoi bazwi mwasi batie wana bazwi masanga batie wana sikoyo ntango oyo omeli masanga olangwe pwito wana ekotindo na nini ekotinda oka na mwasi siko jeunesse elenge wana ntango nini yo kozwa mpo okanisa bomoi na yo kanisa lelo oza na 30 ans 25 ans ozosala bomoi wana ya kolangwa bomoi wana ya bundumba tya lisusu plus 30 ans mosusu likolo okokoma na 60 ans siko yo kanisi bokasi to énergie oza nango lelo na 30 ans yango kozala nango na 60 ans na kolikia te siko totala mbala mosusu na balabala mona mobange moko aza kotambola tala vi ya mobange wana me meka kozonga na jeunesse na ye okomona mbala mosusu ke atambolaki bien te totala sikoyo bapaka ya lelo lolenge nini bazosukela ozomona donc na kati ya kibolenge nde oza na makoki to possibilité ya koyeba mbala moko ke kibopaka na ndenge nini ekozalela malamu to pe mabe ingeta eza pena bongo na kibolenge nde babongisaka bomoi ya lobi po okomona nini bomwana mai tosalaka de 0 à 12 ans ezalaka penza konte te parce que bayebi ke oza nao na mokili ya mosuni oza nanu koyekola eza pe période ya école primaire eza pe période de 0 ti 12 ans maternelle eza na kati pe kosisa primaire po accéder na secondaire ndenge kaka botalisi wana mais obanda 12 ans obandi deja kokota na mokili ya maturité obandi deja kokoma mature elingi koloba okoki okesenisa mabe na malamu nde esika mokili ya molimo ebanda kotangelaka biso responsabilité ya moto donc mbeba ebandeli yo kaka wana sikoyo kobanda wana kende nango ti na kibopaka nzoka na kibopaka bokasi eza lisusu te lelo soki tolobi totelemisa mokolo totelemisa elenge babanda mbangu omoni ke mokolo akokoka te mpo bokasi wana ya nzoto eza lisusu te nzoka na kati ya bolenge nde nyonso ya bomoi ya motu efandelaka yango omoni na kibolenge nde esika bavandisaka makanisi nde esika babongisaka nyonso soki sikoyo bato bazokende na konuna elingi koloba mboka mpe ezosani eke na konuna mpo periode wana bato wana baleki na makambo na bango siko baye mpe bakoya bango baya kosala renaissance ya mboka elingi koloba jeunesse kobotama ya sika ya mboka wana or kobotama ya sika ya mboka elingi koloba bato ya sika bilenge oyo baye mpe na makambo na bango ya sika sikoyo totala lelo jeunesse africaine na miniti oyo tovandi totala ma ezoleka na mokili ekomi na periode nini mindele babandi deja bitumba lelo ma ezoleka na kati ya Ukraine ndeko mopanzi sango epesaki biso mpasi na mawa tozoleka na kati na balabala tozoleka toyoki na kati église bato bazosambela siko losambo bazosambela mpo na Ukraine oh biso bakongolais tozosambela bakongolais bazosambela mpo na Ukraine nzambe asunga Ukraine abatela Ukraine siko biso moko totali mpo na nini bazosambela bongo mpo na kati ya baye baza na Ukraine moko ya mwana ya pasteur ekolo lingumba wana aza kuna na Ukraine siko il faut basenga bénédiction mpo na Ukraine nzambe amodire Poutine siko biso totali bango moko jeunesse ukrainienne bazosambela te soko olandi ata président Vladimir okomona ke soit azosenga aide na Union européenne azosenga aide na OTAN azosenga aide na États-Unis azosenga aide bilenge ya Ukraine
bazotelema bazozwa responsabilité babunda pene ya armée esika soda azali bango mpe bapesa armée na bango maboko bazopesa armée na bango makasi bazopesa bango bokasi mpo babunda mais basengi nzambe teke nzambe modi ekuti nzambe esala boye mais bayindo bazosambela mpo na Ukraine. Mais soki kosambela mpo na Ukraine mais biso mpe este mokolo na mokolo bokolala bolamuki na Ituri 50 morts bokolala bolamuki na Beni 70 morts mokolo na mokolo kuna bokotala chaîne moko boye azwaka kaka babiloko nyonso ya bosoto elekanaka na kati ya ville province ya Kinshasa nde atiaka yango bakataki mutu kuna bazokisaki mutu bongo mpona nini bango bilenge wana mpe bakoki kosenga te mpa nzambe akokosisa me basengela Ukraine mpo asisa guerre na Poutine yango esika tozolimbolela bandeko bilenge distraction ndeko mopanzisa ngo bandeko bilenge bisika nyonso bozolanda biso bozozwa libakwa kolanda biso tolongwa na kata distraction jeunesse vanda kanisa bomoi na yo lelo zelenge ozosepela ebele balobaka elenge sepela na kibolenge na yo ozana mai na makila ngana zana ngana mai na makila sikoyo na kati nayebi te soki batu basosolaka eloko yango balobaka sepela na kati sepela na bolenge na yo sikoyo na tozwa elenge asiatique lelo na Chine mutu ya mbongo ya makasi les plus milliardaires les plus grands milliardaires les plus grands milliardaires chinois elenge mwana ya 22 ans milliardaire na âge wana sikoyo tozwa elenge ya Afrique awa jeunesse africaine mwana 22 ans te nga fo batikela ngana nufufu na âge ya 22 ans fona batikela ngana nufufu mwana ya 22 ans milliardaire na Chine mais mwana ya 22 ans na Congo mbamso azowelela fufu omoni tala niveau ya lolenge omoni lelo tozwa oyo azokamba lelo King Jong Un na eteni ya Corée mwana ya 22 ans mwana muke mais tozwa mwana ya 22 ans ya Afrique okomona okiza pasi deli kolobake mindele bazo préparer bilenge na bango bazo préparer jeunesse olandela lobby po bayebi ke biso tokoleka mokili ya lobby nde jeunesse ekoya koyingela mais tout à la sikoyo biso jeunesse na kata distraction sikoyo tozwa lelo ndakisa jeunesse elenga aza na $100 na poche ozwi $100 wana okoti nango na bar omeli masanga osali ambiance nyonso $100 ici olali lobi na tongo obandi kokende kowelela fufu ya pio o baleki batikaki yo elengi mais lobo ozalaki na $100 omoni nzoka $100 wana soko ovandisaki makanisi omoni teke ekoki mpe kokoma lisusu 100 mosusu ebakami likolo lobe ekomi lisusu 100 mosusu ekomi 300 mais jeunesse azokanisa wana te apréféré akende na bar mbonge kufa lokumu esani emati siko ntango mbonge kufi lokumu na yo emati 30 ans après 25 ans après kolandela age oyo oza nango lelo lokumu ekomataka kaka yango omoni bapaka na biso ya lelo ekomaka moto aolakisa foto nga ntango nazalaka ingeta ntango ozala kosalaka nini ozomona ntango biso tozalaka kini ya leyo bapapa na biso bawelaki lokumu mbala mosusu mbongo azokutana nango yango somba ata mabele te lokumu emata bamona ye na soki na shetemba bamona ye soki wapi lelo ebele bakufi balocataire ata mabele aza nango siko yo elenge oyo ozoluka lelo mbongo ekufa lokumu emata tala tout autour na yo oza na nini tala tout autour na yo soki oza na nini tala tout autour na yo oza na nini batelespectateur émission ya ngai elenge émission ebilenge baparti politique mokolo na mokolo koexploitaka bilenge moto nyonso soki alingi amonana na kati na mokili bilenge musicien bilenge sejeka koki aza clair elenge eza période oyo moto amilengelelaka nde bolamu ne ya lobi botala lelo baoccidentaux baorientaux baboyi distraction na kati ya bilenge na bango bachinois kutu bazolobake après quelques décennies bakokoma grande puissance na badomaine nyonso par rapport à nini jeunesse na bango aza mieux préparé par rapport à la jeunesse américaine yaka sikoyo na jeunesse africaine bombe okomona bao batelemi
basali ba mulongo bazobeta babiloko ba match wana bazopariaka bazobeta babiloko ba match wana mokolo na mokolo bomoi muta ko bonga na babiloko wana. L'État soki ko protéger jeunesse c'était lobby avenir ya Afrique to pe ya Congo kozala flou mokonzi banganga nguza zolo bayango Nzambe azalo sambo te kasi Nzambe azali musala. Nzambe azalo sambo te kasi Nzambe azali musala wana maloba ya mokonzi banganga ngunza fumukusu ke muzala pana na ngola. Tishika kokeya nyonso tokoloba na mokolo moko te. TV ezali ngonga. Tokokoba série ya bémission kolandela côté ya bilenge. Pamba te ndenge pe bino bosali défilé awawa lobi ekoya tokoluka pe bilenge ba parti politique. Pe wana esika penana esika jeunesse asa penana exploiter makasi. Bakobimisa bana batu bagaze ba crimogène kobeta ba misusu kutu bakangami. Tango babo okende po politicien salaka tango bozo bimana ye bozo kene marche yesu ezani. Faut batu bakufa po pouvoir en place endima négociation na ye. Tango yo okende ko négocier biliko makile sala nini esopani etangi. Yaki ko négocier au poste ya ministre bana na poto bino na sa mabele ba misusu na kati ya boloko ba famille bino ko luka nini otikela bino bafufu wana kaka exploitation ya jeunesse. Bino en tant que lenge moko ya kati ya religion africaine oyo yo mokolo na mokolo mokonzi banganga ngunda za kote ya ba domaine nyonso biso dosimbela ka pisi mingi domaine ya bilenge ba téléspectateurs zo rappeler bino fumukusu ke muzala pana ngola ba commis trop sur bilenge ezana ba buku mo benga ye lenge za penana ba mateya moko kitoko tokozwa penza batan ya koluka bandeko pe basana kati ya religion africaine ba kobanda kolimbolela biso to ko exploiter babuku wana pe tata na so déjà ntsumbu oyo ya émission ya mikanda ya boboyebi ba exploitera déjà ba mikanda ya Nesonye Nzila mais auto zo bila plus mingi si mikanda oyo Nesonye Nzila alobela ki si uniquement kaka pona elenge na buku oyo voici ma lettre oyo adressaki na ba étudiant tant bazolo ba étudiant plus mingi za nani jeunesse to pe elenge. C'est ce que to société na suka émission na biso ya mokolo mwa lelo nini oyo bokoki kotalisa na bandeko bilenge oyo toza na bona kati ya Congo to pe ya Afrika mobimbo bazolanda biso na ngonga oyo kolandela bomoi ya biso ya mokolo na mokolo ndenge toli konyokoma oyo totunaki te tobosana ekotuna ndakisa bozalaki na likanisa koloba lokola motuna nani miyelaki te lokola bozwi libaku nini bokoki kotalisa bandeko matondo biso na bandeko tokotalisa boye ils appellent toujours lancer na bilenge na kolikia oyo tozomona lelo biso ba indo mingi jeunesse eza ndenge bango moko balobaka na kota bapaya exploitation de l'homme par l'homme omoni loposo pembe ayebaki ke tôt ou tard Afrique ekozwa bonsomi nango Afrique ekozwa indépendance kasi balingaki ke ba indépendance oyo Afrique ekozwa bafrike tokoka kobénéficier nango te yango komonaki na babiteni nyonso oyo colonisation eyelaki baformaki bacontinuateur oyo baza kocontinue kokoba lisusu œuvre wana ya mondele ya kolalisa Afrique na pongi e bacontinuateur wana toza na bango na biteni nyonso toza na bango na côté politique toza na bango na côté spirituel toza na bango na côté musical na biteni nyonso bato wana baza wana mpo bakotisaka distraction na kata jeunesse siko yo jeunesse oyo vandeli na yo ndakisa discussion ya bale jeunesse oyo vandeli na yo ndakisa discussion ya musique ovandeli na yo débat ya bapoliticien siko ntango osali débat osilisi après yo moko vanda kanisa oza na libumu oyo koyoka nzala oza na nzoto ekosenga mpe ezwa elamba ya malamu siko ntango yo vandeli débat ntango yo vandeli nyonso yo vandeli wana discussion ntango yo vandeli bombe ovandeli drogue na kati ya komela ntango yo ovandeli wana ntango nyonso na kati ya losambo e après bomoi na yo ozotyango na ngambo nini moni bomoi na yo ozotyango na ngambo nini yango wana mondele lokola yebi ki jeunesse eza bomoi ya lobi ya mabele to pe ya mboka bazoprépare jeunesse na bango bazolakisa jeunesse na bango nini basengeli basala soki bango baza te omoni babongisi jeunesse ezala na bacondition ya malamu mais siko yaka kotala biso bilenge ya lelo na kati ya distraction et après nyonso wana nsima na kozwa baindépendance totala lelo jeunesse africaine to se retrouve wana siko tokoba kaka boye to changer ka yango wana ndeko elenge ni siko ozali banda kokanisa émission oyo ezali
po esunga biso bilenge ya kozwa mokano nanu ya bomoi na yo ndeko mopanzi sango soki bomoi ya bayindo loba boye soki bomoi na nga ataka individu soki nani ebongi te bongo bomoi ya mboka ekobonga ndenge yambo omema oyo oza na yango na mboka il faut oyo wana ya yo wana esani ebima ozomona soki wana ya yo ebimi te bongo ekomema na mboka ndenge ozomona elingi koloba mboka mpo na etambola malamu coordonné esengeli azala maçon azala mécanicien nyonso na badomaine nyonso bato ifo bazala ozomona lelo ozotambola na motuka mpo bakelaki yango ozotambola na avion mpo bakelaki yango ozosepela kolatela mba kitoko mpo moto akelaki yango azala siko tomituna mpa na biso bayindo bakeli mpe baza te soki mpa na biso mpe bakeli bazali nini ezosalaki bakeli wana mpa na biso bamonana te leli koloba biso moko jeunesse nde toza koetufe makabo oyo tata mokili atiaki mpa na biso oyo tozala bakeli ya lobi oyo tokokelela afrike mingi na ntango motindami ya nzambe epa na biso alaki ke biso mpe tokosala ndenge baninga mosusu bazosala kasi mondele ayebi ke kotika jeunesse accès na mateya ya mfumuki mbangu mingi surtout na eleko oyo mokobi misala azali eza perte mpo na ye mondele yango moni bazokoencourage ba-ONG babiloko nyonso tu esutenaka bamangomba baeglise babar kokela yango bisika nyonso tu mpo jeunesse esani ekota na kati ya disation mpo bokanisa te bomoi na bino mboka ekobaka ntango nyonso tozala na mpasi mpo bango babénéficie na bozwi mpe mayema so tata mokili atya na mabele na biso matondo mingi wana ebendi biso suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo secheka kokee na mwa lombangu bokoki kopesa nimero ya telefone batelespectateur bazwili bakokolanda biso na ngongo oyo ndakisa bakoluka bakoba na baconseil ekolandela masolo ya mokolo mwa lelo bakoki kobenga bino na nimero nini matondo mpona bayeba kosepela kobenga biso nimero na biso ezali 089 63 84 017 obandeli soki tokobandela tolobi biso kozwa biso bokozwa biso na 089 63 84 017 017 ebendi biso suka ya manaka na biso mokolo mwa lelo kasi pasi na motema bokomona radio RFI na France kuna organizaka concours ya musique te ayaka kosala yango kaka na Afrique bamiss baréseau cellulaire awa bisika bakolo baentreprise wana bauta ndenge bayaka kosala biso baconcours kaka ya danse kata loketo jeunesse kuna na bamboko na bango esika bauti ezalaka te biso kaka mabina na mabina mboka nini ezwa développement na mabina mboka nini ezwa développement na kwiti mboka nini ezwa développement na kindumba sejaka kokia ezalaki claire alobi yo mwana mwasi oponamaki epai ya nzambe mpo yo obota bana oyo bakomema mbongo wana na kati ya société na biso Congo to pe Afrika yo lelo koma fulu na 5000 oyo abima na yo na 3000 oyo bozotika nzoto botala belateli bombe kwiti cerveau ekoma affaibli diamba mokolo na mokolo jeunesse l'état oyo bakambaki bapapa na biso tobeta lisolo bazalaki mpe babilenge lokola biso lokola bazalaki préparé te botala nini ntango bayo kobota biso bana toye kokuta na kati na mokili biso mpe loko toza bilenge boye soki toprépare afrique te to mpe congo mpe te lobi ya bayeba koyeba konyokoma kaka ndenge biso yali konyokoma lelo chine atindikisi bana na ye na mosala bilenge na mosala asie na mosala amérique na mosala europe na mosala yaka na afrique biso na kwiti na mabina chaque année réseau cellulaire société ya masanga action 2+1 ya masanga osombi debute babakiseli yo moko wana nyonso na l'état aza komona aussi longtemps l'état koprotéger bilenge te sejeka koki alobi eloko moko très important soki yo nanu omikoki komilukela bolamu te boni okende kolukela mboka oyo obotameli bolamu bato nyonso batiaka elikya na bilenge soki bilenge baza te mboka avenir ekozala te donc omona image oyo afrique azopesa lelo ya bilenge ya mabe soki tobundisi yango te lobi afrique ekozala mabe makasi molili makasi yango bomoni mokonzi ya banganga ngunza fumuku soki mozala pana na ngola mokolo na mokolo azoteya bilenge
mokolo na mokolo message nyonso okende pesi mingi na bilenge botala buku ya voici ma lettre eza buku oyo abetela sete mpo na bilenge pamba te na kati ya bilenge eza na bilenge balukaka bomo ya bato makasi eza plus mingi tobengi élite intellectuelle yango mona s'adressaka na bango buku wana voici ma lettre oyo bomoni wana voici ma lettre eza 1 à 2 soki otangi yango bozala branché na télévision fofamu nde bokoyeba badetail pamba te eza pena na émission mobimba balobelaka mpe sur babikanda nyonso oyo mokonzi ya banganga ngunza Fumukusu ke mozala pana na ngola balobaka osepelaki na émission soko olingi contacte biso toyamba bino nde tosali manaka awawa tokobanda koyamba plisi mpe mingi bilenge na badomaine nyonso tokoyamba baétudiant tokoyamba bilenge baza na baparti politique oyo baza koexploite bango baparti politique lelo baidéologie eza te eza kaka viva 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 idéologie eza te bilenge bakendaka kuna bayebi kaka tokosala bamarshe ntango ekoma partage ya bapouvoir baisole bino exploitation bazoexploite biso ti wapi baage eza kokende tokoyamba bato wana nyonso tosepelaki na émission olingi okota na contact na biso tokoka koyamba na chaîne ya bonsomi Vivum télévision okoki kobenga biso na numéro ya 089 73 29 974 089 73 29 974 to pe 082 319 22 25 082 319 22 25 wana za numéro peza na WhatsApp soko bengi tokotonga boyokani ndenge ni tokoki koyamba elenge oza na makanisi ya malamu kososolisa etulu kuta bandeko na biso bazozoka liboko kolandaka biso soki bosepelaki na émission mokolo mwa lelo tozongisi matondo mingi na mokonzi ya banganga ngunza Fumukusu ke mozala pana na ngola likanisi ya kolamusa bilenge ewutaki epai na bango nde ekiti epai ya DG na biso DG kwa mamo nde ekiteli epai na biso moko ndeko na bino tambi oyo tozokamba bandaka ya émission osepelaki na émission topesi susu matondo na bandeko basongi biso na bilili na cadrage ndeko Maisha Kwaku elongo na tata na biso mbala pe na nzela ya montage tozalaki na ndeko na biso super tata Ntimba invité mokolo mwa lelo ezalaki CGK Kokeya moko ya bana moko ya elenge na kati ya religion africaine oyo eza na bokambami ya Fumukusu ke mozala pana na ngola kimia ya Fumukimbangu balongo pe na bakoko ezala na bino tokutani na bamanaka oyo ezali koya